omoni baro na tiki eza mo passe ya kosala ngoti. Ta mission osala. Non non jamais. Jamais. Je tombe sur la bien biloté ba mo ba sala bino bo sala. Omoni makambo na cho sala na BCBG. Ya na mission mota osala. Ati. Yuna nous avons na ko loba na mutu. Faut les canons nous devoir. Ils ont devoir à domicile. Mais madame Sayo. Ils ont maman à devoir. Le monde ba leader na biso ba le roi de la forêt, le monde ba papa chéri, le monde ba fait na biso ba Jessie de Niance, le monde ba Dicap la merveille, hein? Ba équipe wana. Mais makambo na salo. Hein? Yo mon ba fanti, oningi na sala on susu mon na ke eza na continuel. Ozo bwana, makambo na lo ba soute. Afona no ya koloba longola na makambo taka na bi même na quartier na bino sauf na masina na kwemo yo kwa radio kwa na yolo loko ye na yolo aso instrument atie na yolo asali makambo yo aprendre sikoyo to mo discuter après siko peut-être to ba noloba pona minute on a tie bar isa likolo makasi yo à part ga yemo papa chéri mais musicien orchestre hein asa makambo on a cho sala azati ati vérité yo mo po ebiki makambo jamais zolo beza yo so ke chanta misini bo ya lusu na taka na chete na bi BCBG omoni makambo na cho sala hein mission longola ka papa chéri parce que bango so bako bako beta ba plein ba sala ga eza makambo ya papa chéri ya bango te zo point eza ne mo biso kendaga to saka ba plein le roi de la forêt. Mais si tellement que biso ba Jamaïque peut déjà makambo. On comprend et que na ce qu'on a un système qui biso peut hein, tout ça ba 5%, ba 3%. Si ko makambo na cho sala ya 100% hors non mon konzi. Et ça makambo ouais ba ventir te bar ya likolo. Donc avant de discuter mon makambo na nous répondre ba tumisusu o ba ko sa makambo o nga na salité. Et mo passer yo ki zebuka te kitsanga te o kitsanga papa. Zebuka o kitsanga mais tia na biso avant da wapi. Avant na wapi. Palende na maîtriser te na yipine na kokosa. Kasi ça maka soyeba. Soga acha be côté na mon susu. Mais oui. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dielo Mata, la présentation Neka Tebi Sarabino et Sikalo Mataniati. Ici, na Congo Source, actualité oblige parce que je reçois pour vous le sniper Jamaïque, l'un des attaquants du groupe Wenge Musique à Maison Mère. Donc, Moutamakamou, Babi, Mogoye, Yabima, Marato, Sora Bimi Seke, Yarolo Bezali. Mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je dis un grand merci à Romeo Mouchanoza au fond et au moulin derrière la caméra pour composer Gérard Semboni, notre DG Hervé Kabamba les cordons, mon vieux Bougne Loubik à l'argent propre, Yadjo Djongo Naïmen était avantageuse patron. Oui, Mouché Nicole Mondial pour que Simon Bibizi Cash, Madame Shona Chanel, la parisienne, moi Sinzame, Rodrigue Martin des Masters. Il y a Isaac Koussawana Baba, ça dit le Mota Romeo, Fongolab, surtout sur la vraiment Jamaïque, les snipers, attaquant et Wenge Musique à Maison, Mère, Rapemene, le roi de la forêt, à qui je dis bonjour. Ouais, bonjour Dielo Mata, et puis je salue aussi tous nos fans, et puis Narobo Sanate, mon boss, le roi de la forêt. Donc, tout balinga, papa Gyotin, sniper, multicouleur. Voilà quoi, n'a pas vraiment mboti. Multicouleur sniper, obi qui est mutuel en monio, toujours seka. Réalisateur cameraman toujours seka parce que tout le monde qui tout bande déjà, tout le monde qui vient ba image circulaire qui a ba benga ou Dielo Mata mais Jamaïque on ira longa bi oh c'est vrai na belle lui open le téléphone toujours seka singa Dielo Mata na oyakin to so longo na na mamu na sala menana kinte siko yebisa bisonon olongwaki et au moni que mon on se charge sur ne auto bandule kuna poto mona ba image bandule ça ba mona on nge défilé au moni charge après aux zongi na on est bisu zongi musika mais ça me retourne non le mata na longwa gite au moni bisu ne tozarabo tozarada ba leader au point to beta na orchestre au leader na bisu za leader de leader moi le roi de la forêt a sala ba leader le bisu ne tozaba leader et au moni makamuna ta ko sala chez bisu za ma gravité parce que na ça des leader
Zoro point abetaka sikoyo pas leader de leader eza na oyo kamwa te eza na oka ba capacité. Ouais, donc, zoro point, niveau ni déjà le roi de la foi komisinga. A komisinga sur un niveau oyo, na leki na minute na leki na ba leader rebelle, au bazana ba orchestre na bango. Zoro point parce que maramna ocho sala, yomu oye bebele na ba sala ngote. Mais ba betara na bango mais ya boye za mo pasi. Zoro point ba plein ya boye, ba VIP to senti qui ba foutu ba mbongo na bango plein à craquer donc. Et ça moi c'est pas donner n'importe qui. Donc Jamaïque a longwa gite au moni mokonzi. À notre travail fort. Dans notre travail fort, va voyager les gars et belé. Il y a mon big boss le roi de la forêt. Betaki tour à Betaki tour États-Unis. À Kende, à passer ma vacances en famille. Parce que jamais il pas la gabi. Ah c'est que on appelle toi. Shit libre mon bon nenga systématique. To ki taki sangani, to va na na famille, to ki pe to kaba tout ça là-dedans. Ya omona ki to leka ki to pesa ki ba maman na biso ba vieillard biloko na mo muke o to zwaka. Donc voilà quoi, to aura bénédiction. C'était ça, rien à voir na maramo boisoni na. Au monte na na boulot. Chama. Obi na ya avant quand na zala. Ouais. Obi le ce que les gars obi que ezaki tour ba autoriser que ezaki na tour na ninga mo vacances muke parce que bo travailler trop. Ce que le comme c'est obi que jamais to tala ba image ndule ba tu peux plein, ba bazole la oyo mo. Ce que yebsanga. Na ba musicien on a ndingo ndeko beta wana Jamaïque tiko ko sabisoko o sali blanc na mo kuna tando ena lumwa o lugara problème a podie na yo non eloko ati tout le monde a vu que Jamaïque a voya wenge azaka dana makamna mto isa robo mbate mtu to ayebi yango alors makamango yango nati bana ngo bango nati l'air suna beti tour na mabele na yina makomi na mabele nanga taka artiste. Les rois de la foi comme si moi on a besoin international. Les lots nous sepeli ça battu partout. Ce qu'on a na comme na mabele na ngata yo moko. Donc et puis voix oh ils ont voix mo travailler chaque semaine. Donc on a reçu la semaine mo de ça pour autant travailler. C'est impossible. Alors même kuna faut na fongola toujours voir faut na travailler. Il y a un monde ba marambo wana donc rien à voir na marambo boye donc rien à voir Jamaïque a betara musique mo boye. Zoro point les animateurs mo boye intello. Biso saka mambo ba sentiment te mambo lo ngete mais big boss nanga ayebi abi ke petit nanga osola makasi mbila makasi papa makambo boye na ebite soki mise ya orchestre nini yango asala rango osata ko sala zoko point musicien ya orchestre mo bo beta na orchestre mo bo mais asala siko beton même na quartier na bino zoko point po te akindeki sangani chez bango oke problème ate yo zaka wapi ufana na Kasavubu ufana na Matonge mais chapa instrument na Matonge ozo bwana batu pe ba ya bongo batu pe ba sepela bongo betela bango pe musique ya qualité bongo eza pasi ozo comprendre makambo yo yango mona zo remercier boss nanga le roi de la forêt lelo akomisinga na niveau oyo po makambo tout nazo sala ezaye ozo comprendre idéologie maramutu eza big boss le roi de la forêt nazo remercier ka trop biso zo formation accélérée dans la minute oyo na lakisi mokili ki na ça capable mais tout ça n'entend en côté. C'est pas le temps de servir dans nos salles obligatoires. Voilà quoi. Toujours dans Kiwa Biaya. Ouais, donc depuis qu'il a missionné tout le monde au Jamaïque, il n'est pas toujours actualité oblige. N'a pas qu'il le fond dans soyo tout sola. Malgré tout donc aux agina répétition qui depuis tout sola na yo. Jamaïque ce que tout le monde qui intervention moko boy. Il y a liboso yo agina na mbokate. To landa qui interview il y a Diego. A démarré qui maison mère na ndenga mukete Diego azaki animateur puis mon collègue de Bino a démarré ndenga mukete donc voilà na habité yo siko attaque soldat le roi de la forêt attaque pas animateur ko répondre ni na mambo Diego ndenga ndeko démarrer bien le mata ngala suna mambo lo batie chaka image yo chanoka image nga est-ce que ngana ko lo basusu yo nous avons na ko mo lo bana mutu faut les kana nous devoir et ça devoir à domicile même na ça yo ils ont maman a devoir. L'on a ba leader na biso ba le roi de la forêt, l'on a ba papa chéri, l'on a ba fait na biso ba Jessie de Niance, l'on a ba Dicap la merveille, hein? Ba équipe wana. Mais makambo na salo. Hein? Yo mo ba fanti, oningi na sala on susu mo na benage, eza na continuel. Ozo bwana, makambo na ko lo ba soutien. Afona no ya koloba longola na makambo taka na bi même na quartier na bino sauf na masina na kwemo yo kwa radio kwa na yolo loko ye na yolo aso instrument atie na yolo asali makambo yo aprendre sikoyo to mo discuter après siko peut-être to ba noloba pona minute on a tie bar
eza likolo makasi yo ozolo baga ki masolo che bar to moni ba image mais j'entends ici na lobby que ya ba animateur kaka ya wenge sera ba bill bino ayebi bino te yo ozolo baga bongo j'entends ici na yebi bino te j'entends ici na yebi bino te Jamaïque yo ozolo baga j'entends ici na yebi bino te ayibelo ka chinois papa omoni baro na tiki eza mo passe ya kosala ngoti j'entends ici na non non jamais j'entends ici na yebi bino te ba mo ba sala bino bo sala omoni makambo na cho sala na BCBG yana mise monta au salon ati à part gaïmo papa chéri mais musicien orchestre hein asa makambo o na cho sala azati ati vérité yo mo pour ebi makambo jamais zolo beza yo so que chanta misine bo ya le na taka na chete na bi BCBG omoni makambo na cho sala hein musicien longola ka papa chéri papa chéri parce que bango so bako bako beta ba plein basalaga eza makambo ya papa chéri ya bango te zo point eza nemo biso kendaga to saka ba plein le roi de la forêt mais siko tellement que biso ba Jamaïque peut déjà makambo zo point et kendaga siko na ninga système qui biso peut hein to sala ba 5% ba 3% siko makambo na cho sala ya 100% hors non mokonzi eza makambo ya ba ventir te bar ya likolo. Donc avant de discuter mon marambo, on nous répondre batu misusu o ba ko sa marambo o ngana salité. Et mo passé. Yo ki zebuka te. Okitsanga papa. Zebuka okitsanga mais tia na biso avant da wapi. Avant da wapi. Palende na maîtriser te na yipine na ko sa. Kasi sa maka soyeba. Soga acha be côté la mon susu. Mais oui. Oh. Yo donc marambo zo comprendre honte. Marambo zo comprendre honte. Soga vanda na ipen. Par exemple, sauf on a Gombe. Mais Luka terrain, sauf on a Kitambo. Vélodrome eza. Tiens, instrument, bah tu vas dans vélodrome, on a chanté. Oh, non, c'est ça. Après, si go, bah événement, on a. Oui, si go, tout le monde discuter. Parce que niveau, eza, donc, écart à ma casse. Ouais, niveau, on a. Écart à ma casse, on a chanté. Écart, eza, ma casse, papa. T'as mon amour, juste là. T'as mon amour, juste là. T'es le matin, qui a le bas. Mais comment la zarabe, pourquoi? On est dans le bas. Ngana soutien, ngana batin, vous comprenez pas business class avec gouverneur. Tant retour business class, plein à craquer ma musique à Kindoki. O ba grand leader ba salaka. Bo seconde kitsanga na missa orchestre. Ngaza missa orchestre ta, nga leader déjà. Vous comprenez? Ngaza leader. Na beta pas leader de leader. Ngozong sanga ce pas missa orchestre. Oh ça m'a na salité. Et simbité wa niveau ngati. Wa niveau na ngati. Niveau na te Jamaïque le sniper bogine auto pesela. O monite logoga asale ko ndege abunga muke. O monite pese makam. Et foulier. Oh. Mais au monite est-ce que ça loba ngote yo ngo poser ma question makam nae na ndenga logique. Est-ce que ngo tuna makam nae na ndenga logique. Le fait que abunga ki yango tuningati et pese makambu abando luka makambu papa. Azui makambu. Mais à son bien parce que bah pour la talagé na lui so souka que bah maman aussi ça on ni bon na bugaka mokili comme ça et tu la devoir donc va to sola va to sa makambu tia na quartier na bino ta la pousse bango na quartier na bango so na matonge telemisali bende na matonge batu ba tonda bongo o sa makambu o pesa makambu batu ba longola bilamba batu ba sa makambu ya propagande te. Il y a festival ti keba différence pe maramwane ali pour belé ba sala rangwe ba festival ande moto mona ki ba bina filé ba innocent ba sala on na nini na changu so ba sala ba sangana ba 5 ba 6 mais si on a sali za sur dimension et ça maramwana ti et ça maramute ke on ba sangana oh oui ben on te alors tu n'auras pas question yo basangana babeta na nini kuna tomona ba image yango santiki plein yane moko innocent beta na kindu festival vous comprenez mais siko on a tout ça les festival ti et ça peut sangana ti et ça peut na ke chali toto Jamaïque zoya na pesi makambo alors makambo yo eza mama mukete eza mama dimaso likolo kokitsanga ti so mo betsanga mama na mona siko o mo sanganga parce que maman n'a pas ça là tayo moko obetela nga subali solo bo mo ite ko dimnenga
bango balelaka o bakabela nga car mais biso bakabela biso bakar te biso peyaka bakar Jamaïque peyaka bakar bango balelaka omonaki te batuni ye bénéficiaire ni te na car na nga papa shera kabela nga mais ngai jamais na expliquer que na car na nga le roi de la fura kabela nga lo expliquer le matin torsi ninja ngo somona bongo na sombaki yango facture nango yaki ba mataka ngo boye ekitaki boye le matin tino somona balen ndenge sawana na sombaki yango na somo point biso tout esa mabdo omonike makambu makambu na isa différent bino wala ibona makambo poto ke na very pe ngana zolo babongo te nga vo comparer ngana ke batu biso to l'équipe so sabu batu basano makambo na cho sala so ba sali yango ba sisi aposko to bandi ba makambo zolo ba mais tant que nanu ba sala yango te eza mo pasi parce que écart misa orchestre abeta pas leader mo bo ma sali ma bongo na Congo azali na ndenga logique atana quartier na bango poza na quartier na bino eza teke ate Jamaïque sala ngona kisangani poza chez bango oke to ndimi mais yo pe siko oza wapi o na za mona yolo obaki yanka za mona yolo achali toto na nini. Merci beaucoup, je pense que Romain Mouchani ouais lelo développement ba kisi kota ba kisi musto melango sous est-ce que ebi oh est-ce que c'est to mela sous ebele to mela sous te ba kisi muto ba no mela bakala ba papa verine ba chantamicine ba nini to zorango sous te lelo makambo kola to kotsa ba biloko mususu zo comprendre zo mona te ba dollar bima yo na kala ba no mela dollar angai misiko amoyo makambo fo yebaka bakisi muso vida to sala on souti parce que ngala ngina tu ne siko ne Jamaïque parce que photo tu peux ton travailler moro tezoya base de la nini parce que ngala iso netinga si le long c'est na babilo comme sala na protéger base na formidable téwan déjà tant formidable parce que protéger base bilo botika wana et puis le lorsque moro tezoya na ebiti moro te na zo na système ya attaque ça recule. Ça veut dire que na zo yamba moko na zo ngati siko attaque yango ekota ba virgule na kati cela veut dire que ma dimension ya ba vantité ya don dimension ya likolo potalaka morote taka morote il faut quoi faut ma belé au moins pe Paul donc morote za mabe de lo matanga na lo batro te mais bana kin bana Congo bana monde entier partout ba ibi papa guillotine multicouleur to pesa kaka gorge parce que mikolo susu na neto uti su boala mais ce que obi ko tika pe biso pe na montem be est-ce que to sentir tellement blog o de ndefso mo blog mike moi blog à protéger base o ndefso moi blog mikolo so ke zali pe to yo kango blog mikolo ce que to na système mo boya donc protéger base na beta biloko belé ya ni lengo fandi boy nazo raisonner vinanga mwasi ya pembe bimana mwinda tomona pembe bang bang oya moindo bimana mwinda tomona mwindo heya iloko nasomone zopesanga posa nabuaka na guitar jebe bondo nalingi na verse nde mbongo na banka ya Docteur Ige Malongi lembola mama lembola ya lembola si c'est bombo si c'est mfibagada yango bien wo mwasi ya pembe bimana mwinda tomona nzotwe oya moindo bimana mwinda tomona choco frappant protéger base allez ningango protéger base à part ça sur le bomaki idiofa irresponsable parce que mikolo to mo telemela ba animateur irresponsable zala responsable animateur irresponsable nazali et belé na ba leader irresponsable oh ce qu'on est banani on bazali ba député irresponsable neti banani bazali na ba député irresponsable ba c'est belé vous comprenez na ba député vous mona te ba député ba irresponsable na ba konza mboka misusu ba responsable oza mamna bango parce que nini tinde ko bule kriona o bule blogolo ba que irresponsabilité kotina mambo belé osomona pena ke patron nazo futa ba travailler ti siko wana to bengo nani na fona na ndako bona mo vidéo mo ba photo mo circuler tête député faze mo ko fongwa na parlement
na benge nani bon boule ka ngane na za na buloti bon na awa na fase nanga obenga ngana alors ya umona bulaki makambo wana soki yo fele na kolia na kosepelisa yo mwani soki yo fele na kolia na kosepelisa yo kakashi chana mutu na yo soki more na kowanga na mwane bige le banke soki bore na kowanga na achenga zemya wangani irresponsable akati katinga ayebeli député mobimba komi kolala na parlement allez maman allez irresponsable papa idiot babi idiot faisait tomber kirona ngai babi eko créer le problème babi la batu ba irresponsable na podium ya solo ouais idiot babi la na irresponsable na ebite na doka ka blo mo babi o ba kirana Jamaïque babi la ba mususu partout wana na yaki yano welenge matonga banda kuna Kinshasa tellement fanatique kopona kité azakana ire nzoka toza kuna te wana tokomi na mama responsabilité ya solo wana siko tokomi na mama responsabilité wana na komo tanga siko ba responsable pas parce que c'est responsable yano welenge matonga banda kuna Kinshasa responsable parce que babosana Blanquio Redezo responsable député mobimba komi kolala na parlement ire bango wana mais soko yoki déjà mokonzi to koti ma musiko ba responsable ba Blanquio Redezo ba Emete Zale millionnaire ba Eric Kindred ba Gaël Amouli ba gouverneur na biso Madeleine Nikombo do senti que gouverneur responsable wa Simbi Chopo ba Eric Wantutu ba responsable vous comprenez ba la Pulga ba Darbeida ba Nizar Mbangu ba responsable vous senti que mutu mo bien Jama Chadogolo Jama ce que tu vraiment na suka photo sur le pétant tu as une question sur babi bino modbouta idiot fana le roi de la forêt écrit peu polémique babi pourquoi le roi de la forêt a lingo créé polémique ya mona banane balonga a bengi sous Didier Lacoste premier fils a wenga alors babi kezala faire rigola ndenge batu balobi dernier fils a benga wata ne babi o il paraît-il on dirait benga kango pe sous miel na éviter ce que selon yende babi traiter o channel moi trouble yo rolo banine jamais voilà maman papa et puis par rapport à question déjà il est mon bibos le roi de la forêt répondra ce point donc on pena maman lo bezate devoir à domicile toujours parce que tu jeté derrière on a évité bah doit retenir ni la passage d'une émission le depuis bambote notre balandio quoi en tout cas émission les lois vraiment mingi les gars devoir à domicile nazo c'est là balongo lango nazo c'est là balongo lango makambo ce point parce que bah ça likolo nazo luka pena mutu mo balongo lango okopwana ce balongo lango après sikoyo bako luka ka pa ndolo baka parce que wenge maison mère eza dimension ça mon niveau na bango ti ce point donc voilà quoi ba fanatique tout balinga papa Gyotine on assemble moro tezoya ba royo ka multicouleur parce que mikolo na eli bango biloko mabe na eli bango mai ce point mai na eli bango mai na eli bango mikolo foye banane otambo na ye foyeba iye bana no tambo na ye papa ezana mobala obima na ye mama iye baza nani to sula na ye nani to olia na ye basala yo nini inspiration ne basala le monde te bando basala yo bakadia mpemba oso point bayali bato baluka ba profiter et puis bato baluka ba malheur bato bayali asiko bato bongo na 2023 to koti makambo sika donc il faut luka ko écarter ce point ce monika ke mutu mo boye simbite kozana na eti donc mikolo toza na système yebana no kotambo na ye yebana no olia na ye yebana no olata na ye yebana no kobima na ye ilo na elba ngona morote ya ngona parce que ngane za messager na ela bango parking tala karo ne bagarango kitoko grâce à Jamaïque pour babatu bana garé en divagation lelo comment penake mutu a garé voiture dans les bons na ela bango mwasi ya pembe bima na mwinda to mona pembe est-ce que na so bimi bena na lumière omona so ba sa mwindu omona pembe le roi ya chinois bimi lo ba pembe chinois omoni benake choko bimi makambe bimi ba so bomba sute mwasi ya pembe bima na mwinda to ela bango ba lembola mama lembola tout le monde azo lembola to expliquer bango ya yani nongo vandi bo ba pesanga réponse na raisonner vinanga yondo za bolelo raisonner vina ote message siko na minute to eli bango yeba nani otambo na ye kotambo na n'importe qui te voilà quoi ils ont maman mikolo fils basse la peste mbote na fait na Blanquio Redezo de tous les temps de tous les jours
vatika petit na ete na robosana te Milko Sarkozy Eder Memba Claude Zangabi Dona Monica na Luanda Jamaïque de retour mère na ngai na robosana te Zozo Mayulu Cherongonda Zidane mokonza ba maman na pe ba mbote belé Chacha Dogolo vrai chéri yanga moko donc il va vantir ku tout na pesi mbote na Merfika Songo babin Ntima Nkwala Ntima Wazinga zo bwana makambo poko pona ngol za mutu ya 24 pour 12 multiplié par 2 à pesi mamoko 24 pour ça to 48 et comme mabe au moment des jours mabe donc on appelle ça mbote belé na kisangani na robosana te Mitterrand champagne na robosana te vrai chéri Viviane mapendo basi o bankadaki papa Giotin sniper et puis na robosana te maison Ovi boss na Imurani président Manos alimentation Kinswar patron Moïse na pese ba mbote belé Eric Indrid na pe ba mbote donc batu tout o basunga nga na niveau kisangani ba emete za les millionnaires patron za l'océan o ba kalate ba événement zo sala na pese ba mbote belé na robosana te Nizar Mbangu zoko pondo batu tout balinga papa Giotin États-Unis tozana ba profil ba ba 5 ba Eric Bongo le superviseur tozana ba tulogola ba junior tout na Las Vegas papi Kalongo vient nga ya parler à kati na pese ba mbote belé donc batu tout balinga Jamaïque multicouleur to c'est la ramorote yebana no tambo na ye yebana no rolia na ye et puis na système à devoir à domicile bara likolo. Merci beaucoup Bara Likolo, c'était la Jamaïque, le sniper multicouleur, l'un des animateurs du groupe Wenge Musica Maison. Je pense que cet entretien a fait énormément plaisir. Tout sur le Congo, sous tous besoin de like, de commentaire, Nabino. Et ça fait énormément plaisir. Un grand merci à Roméo Mouchano Zaki au four et au moulin derrière la caméra. Pourquoi pas aussi à Gérard Semboni, notre DG. Avec Abamba les cordons, à Bruno Lubika, l'argent propre, mon vieux, en Wana Chico Lubanda, des fois maître. Il y a toujours un Imen, était avantageuse. Patron, je te salue, place aux alliés, Rodrigue Matin, des masters. Il y a Aziz Koussa, la monnaie, on appelle Yawili, c'est que fera boss Yawili c'est que fera base actualité na maboko wabi junior kwa tamaja na bossa ni wana te na mono na musika show na Chanel la parisienne na batutu ba ngaratie le mataloka ba Simon Bidizika chez junior tite ya député urbain donc on a besoin ba like ba commentaire na bino je pense que on se revoit à la fois prochaine quoi bye. Maboko mangase pona ye nasepeli ya tro namoni pena ke taximene azobwaka c'est bon kozongo nani ye yakabo pesa micro kananga pesa kanzoto Zunango. Yaka to sepela hey aganda kitenge bakimi mangu yesuranga mama kabola batitoleka sima